Merci Bandego Balandi partout à travers le monde. Bienvenue à Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision, chaîne Nabino et Kitagana terrain, oyo pesa rabino d'information et oyo elongo bani ezate ke non to tâtonner non biso Kitagana source toye tozu information pour et comment nabanda kunabino. Le plaisir vraiment est partagé de vous retrouver beaucoup pour nous suivre mesdames et messieurs. Lelo tozongi lisusu na famille ya maman Nadine oyo ba perdaki il y a de cela 3 semaines ba perdaki 3 batuna famille moi comme maman Nadine ainsi que banami balé oyo accusé jusqu'à présent ezabongo le pasteur Mangwanga sa yende mutu aza suspect tilelo malgré Masolo et Betamaki colonel ou pas colonel le premier suspect jusqu'à présent ezali garaye Masolo et Betami mingi depuis Batuba Koufa. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Na hôpital ni nezoleka, na famille ni nezoleka. Tozali bongo na oncle Martin o azali noko ya Nadine akomeka ko expliquer biso. Tozoyo gade ba masolo bazolinga babenga na bango na ndaku mukolo lupango ayaki balongola matanga esika wana pendant que ba corps ezananu na hôpital bazosenga bango autopsie makoki pe ezana noté et émission oyo émission oyo toye ko senga lisungi toye ko senga SOS na famille ya maman Nadine à travers oncle Naé Martin malgré l'assistance bazwaki mais ba difficulté za énorme na kolinga yemo kwa loba na biso a expliquer biso na place kengana loba na place nae papa Martin mbote na yo mbote mopandi sango bonne santé et puis makambo matanga ezoleka ndenge nini santé moi mon kokoso tour de démarche et salinga koloko au moins hémorroïde mais pona makambo ya matanga jusque là na repesona merci excuse na repesona merci na ndengo yaka ko assister biso na interview na yo interview na SLP impact toujours qui réponse pas maman Bijou Meta wazali présidente l'association ya ba diaspora na Paris ba benga kanga to sola nae ndaba ki papa na kotinda batu batindela yanga secrétaire na papa Benjamin ayaki ko assister biso tukendaki ti esika matanga ezalaki pa grande sœur ba pesa biso lokola première assistance to moni à part ya bourgmestre pour bourgmestre ta makambe ko yaki liboso yemuta assister biso donc ba makila bazongisa ki bango bambe hôpital na bambongo opération do apesa que moi mbongo penza na premier deuxième batuto kuta na maman Bijou Meta association ya maman Bijou Meta ya Paris ya maman Bijou ya Fati beton ndeba yaki na esika matanga ezalaki ba sista biso na saki moko ya makala na 2 sachets ya sukali 5 sachets ya tena na café na 5 bidons ya 5 litres d'huile na $150 batikela ki grande sœur na maboko pour meka kusunga ye moi kolia moi nini le kwaza na mutako tshelo boko te quoi dans un premier temps ezana no bongo hélas matange zo mena to meka ko sala ba démarche par-ci par-là na sœur nanga cousine nanga ye malili ndé tout soit qui lettre réquisition par procureur on a lettre là bas 50 photo ça la autopsie basé au 3 personnes na 3 personnes wana à tout un chacun il y a tout un chacune ya batwana s'il vous plaît ba 5 biso $1500 par personne 500 de par personne local à 500 voilà exactement na minito yo ezandete. En tout cas, sans vous mentir, Ezate. En tout cas, Ezate. Yangwana, toujours les lalissus. Bato Mawa. Bato Bolingo. Bato ba mesana kosunga bato. Vraiment botika bisote. Tous on a besoin basala autopsie. So basala autopsie. Biso famille to la lettre to annexe na réquisition et que pas médecin directeur à maman et c'est ka ba ko réali. Il y a Kozwango, il y a sur le parquet Kozwango, peut-être na procureur de la République, Bangonde Bakolande là-bas,
dossier en tout cas jusque là tozo senga penda talaka 3 semaines en goyo na tozo penda suite moins favorable te. Papa Martin, on a besoin suite où favorable. Il semblerait que déjà nandaku et si ka maman Nadine a bandé ko futelala papa Mangwanga sanabana propriétaire ya lupango azo menoncer déjà ko chabino libanda. Est-ce que za marambo ya solo to za marambo lokuta? Oui, grande sœur a yebisa kingai elokwango esala nga pasi. Papa lupango alingi sute matange zalawana. Soit disant ba rumeur nenyazo kao batu ba ocha trouble wana et pourtant to kutra na bruku mais c'est bon ça ba ese makambo ezalate photo vanda pe to pe na nyongo baza pe na nyongo ya ndaku fuko futa ndaku bandaku ba futa $400 alors mois passé ba futa kité to côté na mois to ke na ba $800 qui va payer? Il y a personne qui va s'en occuper. La personne ou en ko s'en occuper ne plus to kosuka wapi matange longwa ekokende wapi. Bon, l'autre azana mama emo. Peut-être ya kokoyeba mais na taille azali ne taille oyazaleli broukome sebiso peut éviter ba visite inutile parce que na moment azali habiter bandegone ba kufa alors soko apprendre ngo lisusu et ko memena liwa yene mtako ko yeba hein oya tikali en vie na mama emo Hermine azana ajnine o azali ya mukolo akoza na ba 40. Est-ce que Hermine Lelo soki abimi hôpital abiki azongi pena na état na normal akoye bisabiso effectivement nani achubaki bangombeli? Oui. Hermine yaza témoin vivante akokosa te. Mais témoin supoculaire azali mwana nae. Mwana ombalazali oyo papa na tiaki mbele na genou azali yemtakanga papa nae. Tant ya kangi papa babundi ya atie mwana mbeli mwana lâché papa zumbeli akecha de grâce na porte grosse abeti cri grosse abimina mbeli na balabala gangi nde bata balabala bayaki ko kangaye na mbeli. Ah vraiment eza pasi mingi koyoka masolo yo ya liwa oyo e komelaki na famille oyo ya mama Nadine. Oncle Martin tobeta non lisolo ya autopsie lelo yo makoki ezalité. Est-ce que na famille ezata na mutu morote oyo akoyi kozwa assurance na ngo akoyi ko bimisa mosolo parce que famille eza monene quand même. Est-ce que ezata na mutu morote akoyi ko kozwa charge na yango? Papa ekozala pasi mingi pe mawa. Mama Nadine atikalaka yemoko. Mama ya mama Nadine ya Ana Masidi grande sœur atikalaka yemoko. Obika ba famille ngo nde to koma ko vivre. Ceux qui quand ils mbongo ezalaki nango, on n'allait pas ya ko se plaider devant l'opinion comme ça. Ceux qui se plaider ou peut-être pour les endetter. Mutu moko ta ko linga za mbongo na ye afflater batu, bat batie le beau côté. Mais en tout cas ça te papa na Nadine akufa. Talaka ba ya akufi pe fonctionnaire. Oyebika ka donc talaka ba famille nde to koma na biso penda. Les a passé pour Motabisa 1500 boué, Nabatumi Satou, ils ont moi passé. Parce que besoin qui peut-être temps à contacter bah ONG bah droits de l'homme ainsi que bah autorité à ville à Kinshasa comme Rotali ça bango difficulté au besoin en lelo. Bon Dieu merci tout coup na gina mfumo bola son ex nan mfumo bola papa JC Kadima en tout cas ya mari biso penza à bras ouverts. To meke ko se plaider panaye abaki nanga oui ayoki akosala biso signe boyaza mokonzi ko chaka mokonzi moi moko pisa l'oreille ezala penda dinte quoi to c'est la vie nae jusqu'à présent bon bika mbongo pe ko ezaka na ngo na ba moi pasi muke to zela mfuma bola brukomese ya commune ndenga la kare biso soki a tchelo boko en tout cas to kozanga te ko yebisa batu mais jusque là to zela kaka. Merci beaucoup, j'espère bien que non Batbaolanda biso bozo comprendre et papa Martin émotion na place ezali na pas na difficulté les loyo ko perdre batu misa tout na famille et les loyo makele les sous kotanda ku
bazoluka babimisa bango ba délocaliser matanga, donc tout ça. Et ce que na ba nerf solide au koka yango vraiment té émission na biso ya lelo ndé na lobaki au départ ezalaki spécial SOS pour la autopsie. Moi je me redemandais aux personnes de la bonne volonté, j'espère bien basé belé ou basongara batou basé belé, mais avant de repasser micro et pas papa Martin pour asenga na bato mususu bakoyi kosunga bango nga na kosenga na mutu liboso excellence Guy Lwando papa Motema Boboto avec fondation na Ouidal. J'espère bien que émission na biso ekokoma na ndaku na yo pe na matoi na yo assister famille oyo bazana ba énorme difficulté na kobeta lisusu c'était na ndeko na biso ba musicien ba boire mwa mingi Mukolo Univers Group Eric Mandala papa bino bat boko tsara maboko na poche pona kosunga bandeko nyonso ya diaspora famille ya papa Martin et ainsi que maman Nadine bazana ba énorme difficulté en dehors ya loyer autopsie etelemi kuna pai mwana moko atikala ki parmi bao bazwaki bambele kuna na mama ye mona nazo zwa charge na ye. Eza moi passé jusque là papa le ki na ye moko do papa le ki abanadine moko ana poto bega ba poto pena ba corona amega ko tinda moi $300 moko barandela soena ye mais to yiko ngana sango moto ba pesi mbongo jusque là en tout cas obika mbongo biso tagi surpris papa le ki na tinde mbongo mais grande sœur na zumbongo pour andela le ki ne traitement en tout cas tout moni clarté. Bon, mon clarté, mais si qu'on a ngai, je salue déjà maître David Enzo, place Azali, tant on va contacter ngai pour na topé sa numéro, topé sa numéro na to moni automatiquement bilogo comme na nazana bilili ya bilogo comme na maboko na yo. Mais comment expliquer moto ya zagi na hôpital kuna yemona na yebi réalité ezolekate mbongwe koma ina maboko na ni po mbongwe mona na te. Bon, wana zagi pona mwana nenga zokaki eza pona moto hôpital te. Pona mwana mobali Jonathan ndenga na pota na lokolo kwa muya moto hôpital na tozui eloko moko te moto azana hôpital azana mama ye mo zoya en charge mwana mwasi olobiaka en tout cas tozo sangisaka muke donc itala kaka zwa kolia zwa bakisi do facturation to te biso ko bimandenge nini zo opération na mama ye mo ekutaka zwa li chaque jour pour bazo facturer li ba ko facturer li na ba jour ya saliwana hospitalisation à part opération à part donyo sona zo bakisi en tout cas ya paiement 4 personnes papa et c'est pas de l'eau à boire. Ce n'est pas de l'eau à boire. Exaucé na olinga ozume pena papa Martin soki oiko senga aide et pas première dame et puis na ex première dame. J'espère bien que ma maman en a mis balé bazala rapena bolingo ya bato ba assistara bato basungara bato à travers ba fondation na bango. Exaucé zoé la biso papa Martin zo pena temps ya ko expliquer problème que les problèmes et comme à niveau nini il faut nini pour comprendre ce qui aussi va intervenir comment va intervenir aussi. Na kopesa na no mama Denise moi ça me fout ma boire la mboka mama ya bane belé mama fondation na yo eyaki ba pesi biso moi le sungi mais ba epsa biso ke non yo za na Goma dia makambo ezoleka na mboka bala kaki biso ke soki yo sisi ba makambo yo za na okoya esika biso tozole matanga do jusque là to sengi na mama eza flatterie te yo za mama ya mboka biso to abana o biso nde yo mama biso bana mama zalaka toujours na motema mawa vis-à-vis abana e mama na beti kuke yanola biso potozangi tozoye ba ibandelite tozoye ba sukate tokosuka wapi ezaka pasi yangwana na leli pa na yo mama vraiment yo kambela oyo yanola biso wana na senga na mama Denise mama Olive
oza mama ya bana belé tata nzambe apesa yo motema ya kosunga wana eza likabo uta likolo obotama na wana maboko wana eza flatterie te mama osalisa batu osalisaka batu eza likabo tata apesa na maboko yoka mbela toyaki na bureau tokotisaki bademage bamikanda na pe tozwi eya note soki ekomi leo mama yoka mawa libota eza na eloko te toza na 4 batu oyo baka eza vraiment moi pasi po biso famille tokoka kokunda esika bana bazali borphelin bana bazali mama pe ya Nadine mama aboti Nadine pazala kufela mobali esika ya kovanda pasi asalaka eloko te nyonso na pasi na motema ngai naza na nga tailleur talaka tailleur msala pe mikolo oyo toza nango te eza pasi tosengi na yo oyo ekweli eza libota na yo mama yoka mawa tala nsima tia biso loboko mama naleli ngai noko ya Nadine ngai koko ya bamerveille nabeti mbela nasengi na yo mama vraiment tia biso loboko sunga biso mitema eza kozoka mbongo eza te na maboko makanisi epai donc namoni na loba te mama soki otie mpe susi bamaladi lisusu ezalaka pasi toza mpenza na motu te nakotia lolendo te nakoki mpe kokosa te soki oye sur le terrain osala bankete oyebaka libota yango eza na eloko te moto ande osunga biso na mama na ye wana ke na ye ngai so natongi biloko ngai so nazwi biloko ye mta tekela ngai soki ateki fin du mois nake kozwa eloko oye aza te tokosuka wapi oyo paza na hôpital toyebika soki mpe bokolongola abotina te na mboka mosusu alandela susu ya malamu koleka eza so malamu mingi koleka ye moto atikali so akosunga mama na ye na bano batikali eza so malamu mingi koleka vraiment naleli un bienfait n'a jamais été perdu. La Bible nous dit oh nyonso tokolonaka tokobukaka yo moto mesana osala bolamu kobana kosala bolamu kolemba te ezali kabonkola pesa o na bolamu na yo wana mokolo ezali ekoganga na miso ya mozalisi ya likolo na se wana eza flatterie te eza ndenge makomi ekomi yango. Ne te laisse pas faire du bien, fais-le. Veuve azawana. Bible bien biso, la vraie religion consiste à soutenir les orphelins et le veuve. Totika na veuve mo azana mobalite musungine yo akei. Ah bandeko, ba mama, baninga, bayaya, batamitema malamu. Le jour mauvais ezalaka na vie ya mutu. Mutu mo yebaka oyo komile lobité. Mutu moko yebaka oyo komile lobité. Toza bapaya na satangu, toza na bana, lepe bana biso bakozwa makambo ekomeli biso. Bolamu oyo salaka ekolanda yo koganga. Bosala bolamu bosunga biso e marqué biso, biso pe tokozala reconnaissant na ba oyo pe bakokomela likambo soki pe toza na mwa makokia kosunga. Mbela na ngande yangwana. Merci beaucoup, j'espère bien que non, bateau tout bazolanda biso. Le message a été vraiment bien capté et puis bien saisi. Et namonelo au Baksali Sousouté, oncle Martin a été long et large. Il a vraiment expliqué la difficulté bazanango. Et oncle avant aussi lisanayo, lelo yo, marambo kwei, matang kwei. Stado tokomi olobi bourgmestre kadi malobaki ako benga ako trouver solution bana batikali borpheline makoki msusu classe na minito bazo kendete. J'espère bien eza ba difficulté oyo épinglé tout à l'heure ici, mais ngala linga ina yeba tant moment nadi na bandai ko voyager nenga bandai ko zonga moi commerce na nenga bandai ko sala nenga bandai ko teka biloko. Est-ce que zaina mutu moto bandai ko gérer ata moi mbongo wa ko yebata ke non so ya zala ata na moi compte moi épargne moi boy azate. Bon mutu moko koko zala ayeba ki moi muke Hermine ou azana na hôpital
ngai so olingi pe nalakisa biloko oyo baveso nadina te naza nango awa sur place mosusu ekendaki mosusu pe bato mo basenge ngango batala naza nango boko pe kotala bo vérifier que si réellement nadina ke femme commerçante naza na bilamba oyo nakeno kozwa pa na ye o bato mo basenge nga fale batala nga ba pesa nga na oyo etikali sima oui ma mère mine ayebi lek ya na ye Hermine ayebi akoko ayebi akoko yeba te mayebi mais na ba matango yo na ba mbilinga mbilingo yo na ba trouble fait oyo nde na yokaki babukaki chambre mutabuki chambre pe to yebite soki mbongo na kati soki patika te ngano moto yeba ezate babukaki chambre bato atana ndako bazalaki te bon fozaka bato bon na babutu bato balala ke mu fozaka obika ke diba mutatali na ya tali mufuma nyusu balala force chambre azune mweloko la police ezala yo parce que depuis butu déjà na yoka bourgmestre kadima atika moi deux éléments wanat ba policier bakenda yo ma pese c'est ma famille kaka donc ça na muyibi alibanda te nezala ka na palais moi qui dit bakaka mutu mo qui dit babon bablo nezala non partout eza mutalibanda to muyibi voleur te zaka jonglage ya parlé kanengezala. Merci beaucoup oncle Martin na habité ceux qui en eloko bisoto tunaki yote ou peut-être zo déranger pe libota so yo igoloba yango poto sila na to silisa na yo. Papa journaliste César na monde na olobela ote na bana ko remercier na yo on nzamba tu à cœur grâce na yo le média ezoyeba biso pe na makambo ekomeli biso bon likambo ezaka lisungi kande to senga bana na fo batanga via bano batikali nana uza charge talaka yo kutinga yena bana batanga wapi bon moka tanga ka na lycée Matonge bon moko nde na bosani place atanga mi balana moko mi balana zobozie basote mais moko ne bi atanga na lycée Matonge bongo loba nini na bato bande ko loba ke non de yo grâce azaye pe na moi vimo ya moi loyenge ya msusu makambo ekomeli bino na libota koki ko uta na sima na ye te waneza ça c'est la démagogie pure simple quoi je crois pas ça jeune fille nyoso azaka na ba ni na ye na ba relation na ye na vie nenga tambola mais akoloba keno de grâce mtaye na mu pepeo na lopango eza nango bongo tende baninga bakanisa eza bongo te na rotindelo image mo eza na mutu moko to yambaki na be mission nga na rotindelo ga image yo mo juger ce qui est solo to est solo te na mutu wana payer mo yebi et alobi ke le pasteur Mangwanga sa ayaki pa na ye ko luka babiloko nga na ozora émission na PCO yo mo tala o juger donc bino na libota nde boyeba biloko neti biloko nini ye mo alobi ke non pasteur aye ko zwa biloko pa na pe alobi ke azaka ye mo te ba pasteur ba yaki belé te merci c'est encore plus et on est ba moko ebelema iko sala nga bien soko tindele ngango oui ngape na yoka ka yango mais na yoka na bi passer yango te mais soki pe ezala bongo ezape malamu mingi et sunganga pe na témoignage na yoka ki malamu mingi émission ça des gens en ligne bato talango ça dépend ba propos et dépendra na moto yo alobaki yango parce que ya lobi ke non azana ba condition pesa ki nga na tigela ge micro ya loba o yakokai oloba et puis na suka biso kotisa ki émission na sepeli mingi omoni ko salir lokola nièce nanga wana Nadine moi je pas aimé nazo kotelete po elle est ma nièce non Nadine aza fille mo aza maman moko elle est très docile quoi na ba sottise ba genre andengwana je crois pas akoki ko se mêler na ba histoire à marque non moi je crois pas ça quoi voilà aujourd'hui Dieu est bon et grand la vérité a triomphé et voilà je suis très 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 content yakoyo kayo papa César yakotato la sous moko ya biloko aboyo et salingue sengo parce que quand moi je disais ça devant le budget comme ça personne ne me croyait
Peut-être les gens croyaient que moi, je suis pour ma nièce. Non, je ne suis pas là pour ma nièce. Moi, je dis ce qui est réel, que les gens le sachent. Vous comprenez? Parce que c'est une vérité. Et vérité, la vérité, c'est comme une lampe. Lampe, et on peut savoir éclair dans la lumière. La vérité, c'est comme une. Et ça, c'est la mbunda quoi. Un jour, parce que c'est ça la vérité. Et il y a quand même mensonge, ne pas rapide parce que c'est un mensonge. Mais la vérité, il y a quand même la vérité finira toujours à triompher. Et la voilà aujourd'hui, la vérité a triomphé. Je suis très ému. Merci mon frère. Merci beaucoup Nabatunia Sobalanda Ebiso. Nous voici arrivés à la fin de notre entretien avec Oncle Martin et Tosuki Awa. Na évité ce qui est là au Baksali Suezali. Merci beaucoup. Merci à Madame Bella Dinganga Place Azali. Sans oublier mon ami Marco Massadi Moté Makarolov Miel Diadia, Papa Martin Yoboyo Kamarambe Komeli Bango. Je salue aussi à le grand pétrolier de mon pays, Patrick Ilungamou Kendi. Quant à moi, je tiens à vous dire merci. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.